Bande konanga ya Congo nalingi to solola oyo etali makambo lelo oyo ezali likambo monene na kati ya communauté na biso. Il y a quelque chose qui ne va pas na likambo etali mabala ya poto. Même na Kinshasa bato basekaka. Balobaka na poto mabala ezalaka te kuna ezalaka nango ba je ali yoto. Bato bakobala na tongo na 17h bakabwani. Bato babalani bilamba na bango basalaki nango mariage nani oki ata na pressing te bango basi bakabwani. Donc bato caractère sacré ya mabala na poto ezalaka lisusu te. Ndeko nanga nazo yebisibne le solo ya mwana mobali moko na ebiye na mboka na Angleterre. Azalaki na mwasi moko alingaki makasi fiancé na ye. Ayeko bundana ti tango akomi na poto abino na tiki mwasi nanga na Kinshasa. Ameki ko bengisa ye na poto a partir ya Kinshasa esimbi te. Abundi ti ayeko kochisa ye na Angola. Mwana mwasi wana akomi na Angola. Aomeli na Angola à peu près une année. Si mwana mwasi wana ayeko koma na poto. Tango mwana mwasi akomi na poto avandi 2 mois. Mobasi mukaka ndenge ezalaka na poto. Aibise ekomi siko tango yo oluka mikanda. Akeyi ko sengele mikanda de balwake ko bwa kangunda. Tango akeko bwa kangunda. Kuna pe bato ngunda bazwi batikiye bapesiye batindie na province esika akozala pona dossier na ye. Mwana mobali akomi kokenda kotala ka esika babengaka lokola ba foyer kuna na province. Bandeko eloka pasi ezali ke tango komi kuna na province dans l'espace de quelques mois, dans 3 encore 4 mois, mwana mwasi wana akomi na mobali mususu. Mwana mobali alongo Londres akeko tala mwasi na province. Aikeko kutake kuna akomi na mobali mususu. Atu na yebwe kenaza moumbu na yote. Au za poto soko siminga nakobenga police. Bande ko mwana mobali azole la zoloba. Azo yebisanga lebi ndeko nanga. Imaginez que pendant 4 ans na sala kanabutu. Na bandaka musala 18h na 6h du matin. Na dépensé $11,000 pour na mwana mwasi wana koma. Mais dans l'espace de 8 mois, mwana mwasi wana aboinga. Lelo akomi na mobali mususu. Soit disant mobali na bayebana ka na Angola. Lelo ayekokutana na ye awa na Angleterre. Bandeko. Imaginez souffrance mwana mobali wana azanango. Bandeko basi oyo bazali koya na mabala na poto. Soko yebi kolingi mwana ya mutute. Mbongo oyo bazali ko bengisela bino ezali mbongo na pasi. Po pasi mwana mobali anaza kolela butu na moi. Alobi 4 ans na ngai na se consacrango. Na uti na famille pauvre. Na koketa ko bengisela leki na ngai to koma biso mi bale poto ede mama na biso na ba leki na biso na Kinshasa. Mais na lobi mwasi na ngai ya age ezoposana na banda kobota. Mais mwasi aye dans l'espace de 8 mois. Moi ça a changé mibali, a changé mobali. Ce qui oyebi kolingi mutute. Kolobate kaka oza chance nanga okende poto. Ponde makambo toza komona lelo na poto. Mabala bato ndenge wana okende mwana mbala ne pe oyi azwa sikana bakokabwana. Kota azokende pe bandaka kokabwana. Po azotambola na bilakili. Bandeko. Etango pe boza kosala makambo ndenge wana. Lelo bozali kokangela na baninga mususu ya basi malamu batikale na Kinshasa ba porte. Bato bakomo kanisa ke nyonso bakoyawa bako se comporter kaka lokola bino. Bandeko na ngai naza komituna eloko nini bato bamona kana poto oyoyo eleki nyonso na mokili oyo esala kaka soki moto akomi na poto akomaka komona comme si baiko ekomamba ke bato ya poto nzamba ko juger bango te. Nzambe na bomoi. Bandeko ya basi oyo baza koya na mabala na Kinshasa. Soko ibi kolingi mwana ya mutu te. Yebise na Kinshasa. To na Afrique to mboko zali wana ke na lingi na ngai yote. Po bozali ko nyokola bana ya bato. Oyo ba nyoka mpona kokotisa bino na poto. Botika pe ko kangela baninga mususu batikali na Afrique ba porte. Bandeko na ngai to sungwana na kati na communauté.